David Weme. Joueur avec la vite imana. Mazembe, ce championnat Sili, la continue faisant à $20,000. Hein? $20,000, 25 000. Ils ont obligé de faire les équipes mineures. Bazakanango? $20,000. Ils ont $20,000 la compte, ils ont championnat Sili. Alors, je dis ça, David. Ah, on a bêté la cour, tu mets dans la côte, je vais mettre la Liban, ça y est, Congo, au Congo, tu vas mettre la président Mata. Au Koukaté. Bon, Angola a joué sur 6 championnats. Na Dagosho. Ngala no ke Dagosho, na ke vacances na kin. Mais c'est à 3 jours, les $12,000. Nazongi na ngapi. Na mona normal. Et ça na combo moko et circulera trop dans le monde na bino ba joueur. Mort. Oyebie? Oyebie tende. Hein? Oyebie tende. Oyebie? Oyebie. Olobi? Naibie pona. Te. Tant que tu comprends te. C'est là David. Oya balabala ri ri. Tout Amérique tout bota. Et t'as le joueur ou mort. Naibie pona. Mon président là. Là lingi de poids nini wana te. Explique pas comprendre te. Le président là. Balabala yebi bakisi o bokendaka kozwa yango nde mutu ekomisaka bino bampiake bisimba simba o bino bosalaka yango ekoyisaka bino yango boseretuvaka bozalaka lisusu na bambongo te. Papa bisimba simba éviter éviter nini bisimba simba zulu basi oyokinga bien yawe comme ça va biso bampiake pour jouer again. Et c'est normal, mon ballon, même Ronaldinho le bagage football c'est la magie. Hein? Football c'est la magie. Bon yo, wana Ronaldinho, surtout Sambela ti. Tout la clé. Hein? Tout la clé. Nga sukuru osova mingi ya badon. Mais moi nga mera do baisenga, même na la muya la zone $10,000. Oso ba quitter église. Yeah. Wana benga ngo kake. O betela Mazembe. Na benga ngo kake. Abujoka muke na ya. Ntamona bien te za nga moko après ba koyola na sima. Stade Kidiba. Il est soni. Kera kanisi ba muno na bino. Bata Lubumbashi. Mazembe. Stade Kimia Kao. Okanisa ba munoko. Okanga muno sotali ba image omona. Okanga munoko. 1-0. Finga biso osakate 1-0. Hein? Kabate. Joueur Congo. Oui ba somoni ke ti. Ana mbongo. Atika bal. Ana mbongo. Kabate. Meti nanu kotangira nga lelo. Po batu tous. Nataka makombo. Bare. Sotali ti vena la tour mada. Kitoko vivre ne pepele. Mais kokabele kito lelo mbele ndenge moko avi ane pepele e kokabele kiti na tia bato bazo balare omoni Claude Leroy ebisa biso na trésor na yeba sera match Claude Leroy avec trésor bino ba joueur en Afrique eza pas pour bon mbongo ponde amona ni trésor zo kaba mbongo Claude Leroy aisa ba joueur aisa bino bipo za la bena obomba bena richesse na eza pas pour mon ni trésor zo kaba mbongo bisala makate na Europe. Abike nano babi na Europe romona te Cristiano notamment na misuna $20,000 akabi yango pa ba izawati amo ya sala domo ko boye humanitaire ba bilo wale ba joueur congolais ba sala osaka sola 5,000 ba petit baye entourage ye olé famille moi ça l'économie wala mo ezati montant no koma ndeti na koma lelo bona pesa ye raison ko le wa mundele wa entreprise à mort entreprise à mort. Yo ta joueur okendaka kuna. Okendaka kuna non? Okendaka beta na matolo presse. Na bureau na entreprise à mort. Na entreprise ya makambo obi vo kanisa te. Kanisa le loka zate. Na entreprise ya mort yo okendaka kuna. Foye ba ke non asa mutu. Oui, foye ba. Alors patron dit foye ba. Et troisième fois il y a un bateau engagé mais c'est on a bateau qui basala pas na ba kisi. Très bien. Soki ba lobby que abebisaka via ba joueur. Okondi mango? On est ba témoignage quand to yoka. Hein? Ndeka to yoka.
Et moi abebisa vya ba joueur ndeka toyokaka akangaka jeu ya Congo ndeka toyokaka avotisa bifo sola na ye wana ti po matangomba wana ti en fait bebino moka ba joueur ne bo bebisa réputation na ye bajoko mosusu mpe nango okoki nango mpe te mais na ye obeta na vita eza nde mort nayebi te balumanisi babeta na vita ndeni bango peut-être tigera tango fort ezalaki nango normal baibenga baya fule ezalaki nango normal mais oyo ya vita na biso babeti nayebisa yo obeta présent likofi na motu bajoueur ya vita nde baobeta bongo bango bayanga masolo te oyo présent babengaka Amadou wana nzambe alimbisa ngai bana veya biso kaka vécu bien mais présent na biso fo oteya ye bien ti lelo bambongo na biso tokoka kaka 21 juillet to ba 5 mois mpeye bambongo etikala wana oyo moloba nini afutaka bato te nani Amadou Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a Roland d'émission à Uno, Bolinga Ming. Donc, on est sur www.ideologie.tv. David Ewembe, Masolo, il y a Balabala, comme d'hab, Benem Sarabino. Toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un cas David Ewembe, la Sarabino Ango. Na betrablo Masolango, Nengini, et c'est pas ça qu'à Balabala Sport. Donc, bon message nango. Tous les joueurs, s'il vous plaît, tous les joueurs à la réception de Moutouté, oyo kakanda koboya nde akoleka na balabala sport te mais ba oyo bakozala d'accord na ngai bakoleka na balabala sport ba expliquer biso ba réalité ya sport na niveau ya Angola. Boss les petits et bon donc ye atambolaka na visa partout où akomona yo soka betika kabwe pa yoke. Boss les petits les beaux kota masola balabala et kosala bien boss champion David boss champion David motema ya mama Rit na nenga mikili kuna bana na bango Maravilia na Elias donc beaucoup de masola balabala beaucoup zala de cité Paulo dos Santos le guerrier Vando ya Moka Paulo Santos le guerrier kota masola balabala et kosala bien Nzola Rodrigo bozana bino nyonso mais avant boleka il faut beaucoup tana Nzola Rodrigo pour apesa yo agenda metu sans Nzola Rodrigo oza mutute okozwa agenda metu te balabala sport ouais to bandiango lelo Stormongo Bokang ouais boa tarde mon frère boa tarde bonne année David Yembe bonne année na yo vraiment tout bonne année chez Plata mon surtout donc bonne année à toi maître Chitoko bonne année na mère Benin Teka depuis Canada gros bisous bébé je te donne des Fleur Rebelle, Keren Lompala, Erebel Lompala, double moi attends va comme on les autres va bébé. Bonne année na Bossa Mboka, le Vana Mboka. Paulo dos Santos le guerrier. Ça pose pour tous ça va lamu. Mais type wana ne ba musu ba benga star yo mikolo mingi kana Paulo mais ça ko senga te za bila mutu malamu. Vana Mboka Socialiste on s'arrêté Paulo na peso ba mote belé na PCP bébé na biso Alana dos Santos ba mote belé na PCP Lorana dos Santos ba mote belé sans oublier Alves la Pulga papa Monyoko la Pulga hein Farel mille esprit donc voilà donc ça on fait ça bonne année na bino ba Jogo c'est pour la première fois to yamba wana masola balabala bata balabala bazana pour ça baye ba parcours na yo obandi bale ndenge nini po okoma tina niveau ya kozala professionnel ya kobeta na ba stade ya kokoma tina Angola obandi yango ndenge nini nyonso tout oloba oyo ezaka balabala même parcours na biso ya ballon balabala c'est-à-dire que faut nzamba pambola balabala vraiment David mamu sala pambola balabala vraiment Zambe lola pambola de balabala pambola batutu asunga balabala batutu asunga balabala za bangonde basunga balabala Paulo dos Santos basunga balabala pambola vraiment ça la biso moi bien ngala bandi ba les gars ba petit tout abanda
Bon, on a sauté maman à l'âge à 10 ans, 12 ans, déjà, on était à tournage scolaire, il y a Mickey et tout, voilà. La quartier, ton bêta et tout. Après, en vieux, j'ai biso, on a né dans le bail, vieux d'amour, j'ai biso, 5 héritiers, Kabola, biso, héritier, Mongala, héritier, Moyanzi, héritier, on est mon éthique, à la moment, on éthique, à la bon. Linga, où on héritier, donc, on a bien ça, ma gamme. Et après, là, tu as une équipe, mon frère Jacques, équipe dans le AC Milan. On a un coach, Chai. Contrôle la ballon, dribble, on a coach. Dans le mois, l'équipe n'a pas élisé, je vais mettre les tâches. Betty n'a pas Betty dans la question, mais nous, est présent, je suis Betty dans la question, Roger Lou. Roger Lukaku. On a Roger Lukaku, Romelu Lukaku. On a prêt, il y a danger. À Sominga, on a Betty à Nemo, on a Kiki Palega Kabila. Zoé Shark. Des moments et tout, on a fait ça pour te bénir. Après Shark, quelques mois et Chico. Chico, on avait Chico d'Afrique, on a sauvé à balle et à passe. L'équipe à la Kananga, to le roi, Kananga, Chikapa. La Mutuka. Il y a ce que Mutuka, son complément, n'est pas le coach d'un bateau, vous sautez dans Mutuka, le Katimo, ma connaît Vimba Bissonanzela, ah, ballon. Balé la passe. Comme gâté. Ballon, ils ont passé, mais si on gagne, on profite de maman, salut ma gamme. Pourquoi ça fait 15 ans la balle aux orateurs, mais la jour où on se ma pango. C'est-à-dire, contrat on signé, on se ma pango à vie, on bon si fait famille. Donc on a la ballon. On a comme flou pendant 15 ans. Et sur le David, on a avec. On a fait les logotés. Mais jour où on a contrat à Pamba. On a mis une équipe moro. On pas bouquer dans famille bongi, on te bongi. On pas les musique dans c'est pas les lendis, faut lenda. Faut en avoir ndima, on a foi. Il faut compter sur toi. Oye ba pe ko beta ngo. Oui, tant oye bi ko beta, faut bi compter. Monsieur za oye ko beta mais o mo luka, il n'est qu'un dépôt. Il n'a no ti. Zumona. Alors on a imana. Wano glada, eza chimanga kibne pesa awa, c'est un Paul Kasembele ba yo mba c'est wa, ba jo ba kufa na imana c'est wana, biso toza wana toza yo. Beta na imana. Ba beta te mais na zala wana, comme après pour la beta championnat vemo ibanga na kena ngola. Wa. Ba yibinga na imana na kiangola, tana kuma na ngola to yina masa mo le 9 liseki. Ba pesa biso bela ba botine na kata ngola awa ko to yina ba botine te. Comme un joueur professionnel, il y a un botine pour te dire. Au Congo, il y a un Angola, il y a un botine. Ça botine te manager à cause de ça, avec les équipes professionnelles après ça nous blanc surtout. Les que là comme il bon c'est kabiso. Pour un botine. Pour un botine ti. Joueur du Congo, il qui football semi professionnel. On a botine te parce que botine moi bon, ba pesi sur sika na mabende. Osani la tikaka. Esprit ya changu. Na oyeba po tour aloba so oyeba oyebi to la ti catch so oyebi ba oyebi so ka oyebi vraiment la ti botine da dès que beta de 11 contre 11 salama mna chaba bi ndela bi ofotika ndela zwinga ba to ki promotion Afrique d'ici to ke boy mambo changer bu président nga l'unité mbongo ba pesa muke na zone Congo boy MK M4 avec M4 avec match mazembe wana babigo na chama mazembe na tozo na lisolo na chama mazembe la babia na MK ba kufa ba ba wana c'est Willy le mena ebi mampo na oloba dimta yi secrétaire na psa MK chaba bi wana depuis MK obanala ya ko tsa mazembe bi na chaba bi wana mazembe teku moko mukidiaba moko nani eme bakula otaki diaba bi papa ya kufa kidiaba na poto ya pembe na centre na kati na juna ni MV na nga c'est que wila yebi c'est que biso wila yebi lomena kidiaba oyoka yo mwana nga nzambe ayebi ti omwana otebi nga mutu sikola luwa na chabi na vi na nga te na nobeta na ngola so na kekine yega lukongo po lukongo na no étudier alors soko oyemba balo eza musika anobe bimari atiki poto za mo avancer siko na taille na wana no tala ke obeso na juillet mais malheureusement tout coûte en été. C'est ça. Vraiment. Et après, malongo nka cop mo ya touré, asalinga cop. Avec Katanga la en 2014. Le plus jeune manager Chicharito, ba respect belé. Avec Katanga la jeune manager.
toye Angola tokomi Angola boye toye na Bedi Benza toyokutana Bedi Benza tokutani batie biso na nini na ville ya Lisa pale mwa danger tovandi na Vebedi Vebedi na peso moto ebele Bedi Benza JB galinga moi te masala entraînement na moi ambisi rive wana vraiment tovandi wana namona avec l'entraînement ngalo wakatanga baoleka moral yo tala boye balobi par rapport à âge bonami na bon énervé na chèque marginal Mobutu ok mais opesa nga yebisa ta coach apesa nga ta 30 minutes bamona kaka na terrain nde na osala entraînement peut-être baosepelanga bango na ngai balingi te bata ezaka bata bakombo batrésor bakarle banani baisama batampi banani susu bameyong barival bazoya bato ebele bapelepele badax balami basaviola na kabo balingaka o te mpo ozalaka na kombo te kombo eza te mpe otala mwana moke okutaka bajoueur ya kombo osaka nango badocteur lami badax kitondo basaviola bapelepele docteur lami epelakangaka mboko oyo baputuma bitrésor baomana basutia vraiment donc kaka ezalaki nga siko na obondela bango bapesaka kaka chance bamona kaka nde na terrain batala siko mwana yango ya moke bakosala te malheureusement aza chance wana te vie koma na pasi na vie shege kaka marginal na yave katangala babundi balukelinga document nazwi document mekipe emonana bisu nalala boye babenganga na 5h match eza appel ko babona koyamba na yambi boye ata nzambe so ayebi oyede moto ayebi ndenge oyede moto kisi te po appel bina ya 5h na nde nalamuka na nde yamba appel nazwa transport ya kokoka te na bete makolo ya bambango tina kuna samizanga bakoma samizanga nasala mama na match yaki na match ya tournoi ok baentraîner bazali te entraîner malunda sur la journaliste là nasepe na joueur oyo lobi ayo bana entraînement ebi c'était aza congolais te nasepe na ye ebi ka biso bacongolais tozala ntango bazwi nga na ovanda na paranga paser nga ema ana poto napesi yango te bele soki baya tolai nango aya misu baonyonga masa na gojilajila oyo ayibaka mbo mpongo grâce ebebaka mbo baya misu baonyonga menene ayeka sikoyo pa 2 ans 2014 boye ezalaka te naoyoka me mosani mpasi olala ndeko na ngai so eza te olenda kaka bapriere obika mama to bamare fo kobatela bato bala bamama obatela bango malamu bamare kaka priere abi mwana ngai esimba okende koluka David basali baentraînement 1 temps test esimbi test asuka toke bengela toke esuma tya mikali na kabo yango ndeko na ngai bo pena la vie ou la mort fo alobakela azalaki mabe to azalaki bien jour yango azwa kabo 3 bi Cabo Scope match ya minga na bengela équipe oyo ebenganaki yo excuse 3 bi papa otya bango 3 bi mama na nga nzambe na ngai yo moko nga moko 3 bi debi ya kosopa ya kotire debi ya debi bimo ya kosopa ya bule bimo ya kotire na bimo ya penalty masa mo nga beta 9 tiens beta bonjour na 3 babeti nga kara ke championnat boye championnat we meilleur buteur ya championnat ya ne tijiko la meilleur buteur ya Lunda Sul ya province wana bande bandati lelo ndalinga na babiku na zati vraiment donc na histoire ya mboka wana tala bi meilleur buteur ya deuxième meilleur buteur ya championnat execution na repapel sagrade yozwa sagrade tango baye na 60 000 tu vas dire à nouveau David na mbongo directeur Jojo qui na la keleza bo il faut ya to yike obeta na billet et tout mais ozani mais il faut zoka dollar kala boye salaire ne za 4000 papa Lunda Sul na salaire mais 150 000 kwanza baliza pas 150 000 on les rejoint batou le mini sacrifice donc 150 000 mtayo so ngane na chio donc faut na 50 000 directeur ba bige yini za mwana biso ba foma 20 000 mo 30 000 utakuti na 50 000 mo tina ta mama eloko olenda kaka na kotali kele mais 50 000 kali ka muta suka po na bimata na 500 000 ça fait c'est na tina ta mama ta 200 000 chata velo yembe ballon ya monde business ba consulta da muta azwaka 1 million na azwaka 200 000 na mutu ali ari 10% ali 20% ali
ya bise ya mwana bise obuka na koti si bata sagrada appelle moi koti na yemba boy mutu mozo finga na téléphone chez ça ira ça on oso matuni eke o apporter ko ya mabe eke oso betu ngamba ah non tipo ana pe wana intimidation bo boss betu ngamba bengao betu ngamba tokosala dollar na nini tipo na misiki pe wana mena nzamba pambola ye na bengi pesa na kine pse ozo pe mo mdo betuka ngamba pesa kabu yo wana c'est papa toi na bata sagrada ba ina 60 millions na misaalité on est bien on nous a pris abenga isusa boza na esi na province papa pesa ni ona iba ka bito so na okata te suka sala na téléphone suka sala nini message coach 17 millions singa moni mbona tsholo na ifuta ka ticket sala effort ko malwana bana tawana mbongo kanga mapesa yo ezali ko ande $17,000 17 millions na tawana ba $17,000 po ozwa kaka transport pe na futa na nga ticket ezalaki ta futa business class na province ko ata $500 ko te na futa 500 ko te na futa 350,000 350,000 na kata benda boy bana kitana komi na bengi ye super komi anoyemba kuti atini message za mongo na komi ukomi ozawa pe ozawa hotel nini fiti aisika luka hotel moko mutu moko ya futa andova na hotel moko côté ya Gamek ezanga na prince na Gamek un hotel wana mutu ya futi alongo sala ponda komi te nga vanda type za ozola pa abi yo vanda biso mama biso ko gérant le na tongo ba benga ba yo na ekuta ba vina pele pele balami dax atebele bela na kozanga ko anda kwa kangama te nanda ko te hotel na imo we na Benfica te prince fanga sona biso mibale ane pene respect ko content na ko sala ba tebele te azu ba tutu atie bango libanda azu ve le que président na biso Gisha yaba Gisha ya ko sala intervention na bébé to bakamna oloba na bango oloba mona epesa te est-ce que pardon tika nga mona biso mibale pardon onga na oloba na est-ce que président na pour le ka président biso na est-ce que ko mona mabete a comprendre onga na oloba okai na posa bino mbaye na kanga mabotika ouais tu biso mibale na président sololi tu solola bisika te wa mwana nga limbisa c'est bon père hein maintenant c'est skizi na yeba ito yaki awa boye na boye tala boye non fait ça 200,000 $200,000 contrat oyo signé na kabu ouais une année $200,000 $200,000 est-ce que dans zone de habiter aux gens na kende FCT aibisika atulinga na aibisika ndo beti championnat au monde équipe ndeni au monde va jouer ni to ainsi présent to bakisa boye et na pena ba tebelete ina masana tunako masana obed na ici présent baba so baroya ya ipsinga te baba so baye to kopesa ngo combien parce que kuna banono ça un contrat qui 1 million salaire à 100,000 est-ce que te au cap biso besi cap so na biso salaire ya gite hein et ka contrat no ba pesi buye mo sama no ni salaire ya gite ipsinga te baba ko zo ta 15 millions baba beta na ba billets 15 millions lo ba lingala ta mo ko changer ba dollar ba ndenge o sala ouais na bengi ba massa ese contrat ya 15 millions massa ki na directeur ko so ba 10 millions tala kama mtauti na 1 million ba pese 10 millions cash boy on sale ah ouais ici David bon na ina bima président $10,000 ba pese ngo abi quand na ki kata su na mo su na na mitala su ngom na ila be waze tout boy nini tipo on va la boy après $10,000 abi ki kata su ezala hotel na ti ba ozolonda ko longwa wa kabuna beti boy so kabon so ya balami de hotel la mi mama na jogo viona docteur Lami komeka kutu te mama na dribble komeka te yebo driblaka mama na jogo kutu komeka te bayembelaka yeso akoti biso koto ena masala nga Jacques Bitumba magola na nsima na biso kabu ebunga toye na ekipe ya chabulo na niveau moko ya kosakana te nga mpe komaka so koti bayembi bebe mongo lokoli peli moto donc après na nanga bana la kini vita yembelaka mutu mona to na ngola bakabo siko bazoyembela nga donc etianga motivation ya kobeta ndemo lisusu na niveau moko ya kosaka baoyembela oyo yaya
ndenge ba supporter ba yemelaka bino bongo esalaka bino bien komela kutu te ya ah bon motivation eza na bato mosusu so amoni supporter sayi bobeta ballon asuperte biso ba joueur to wamo tokenda match mona tinzi match ya demi finale de champion joueur akosa aleka libumu ye moko na échauffement amoni plein nde bazoyemba barabu wana bamoto ezopela akosa aleka libumu abangi match abeta te tomona wakamona tro kabu mama na championnat po pouf nakeda gauche parce que yo bato baodeyebaka mongo moko azalaka na Afrique monde ekodécouvrir ke mongo nde azalaka na gauche vraiment tant tokomi na gauche wana et tout nakute na baproblème moko boye na gauche na ebandeli wana David oso nzambe alingi yo kaka na eloko moko boye otika oti kaka nde abandeli nga na difficulté wana ti nde nakomi na gauche na ebandeli na mama na difficulté eza nini nga na masa na nga Jacques nabetaka liso na bombaka te Jacques Bitumba bayebi ke dagauche bayebi ke nga na Jacques touti kambu tolobaka lingala pourtant toyei na dagauche normalement fo atia biso mpe chambre moko tobeta poste moko mpe te chambre moko nga na Jacques po bayebi ke Jacques tia bite nga nde mo nasali po bima bite nga mo napesi bapasi po bima babi malgré tout nga mpe natia babi ebele batia biso chambre moko tokei baproportion ya Zambie tozonga boye premier match ya championnat ya Coupe d'Afrique oyebi na ye hotel boye Jacques alingi tala wana David Jacques aboya kolala na yo aboya kolala na ngai mais bolala bandaka la hotel moko aboya kolala na ngai bolala na bino bandaka la chambre moko sango ebimi sikoyo ke mongo nde eza wana venco bana betaka na ya bakisi nani ya kindoki ya kolala na nga chambre moko ti Jacques aboya kolala na yo po lisolo ebimaki yo bala obetaka eza ya bakisi yo obetaka bala kisi te te tokoma monasonga beta bandema kisi te na parcours te babetona na parcours nde eleki tokenda na lisolo yango ye après tokota boye bangolais soki babangi sindeni ye mondeko ne congolais awabanga ye aolala na ye te biso tolala na ye nana olala na yo yaye mai miso omotanga mutu so azoki poto na moto mai miso etangi ebele na motema ekoki te ebimi siko na miso ya bato kapitaine na biso Masungula big respect kapitaine na biso nde ozwanga esika te nga na olala na ye ataki kapitaine tolala kapitaine elobi match nalendanga na restaurant na balia te nabengi mere ezalaka na carême oya bapreve nzambe aolakisa oke na match boye na tie napesi bapasi meilleur joueur ya terrain tokane 3 kosolola oyo David David koyeba kosolola David oyoka nde tokosolola boye eleki mamu nyonso tout siko bajoueur bamonaka nde nasololaka baétranger tout nasololaka na bango okende mo nasolola siko motala mitongo aza nde baoyebisa biso te fo osololaka bien na vie Paulo dos Santos les guerriers 3 fois guerrier bosa mboka kona mboka papa social mingi bikolo kapeke mingi tosalaka bolamu tosala bolamu ya otala Paulo dos Santos ouais otala siko bakomolandela malembe mitongo balobaki contre temps sikoyo bango balotuna capitaine na biso ke olalaka na yo santande na mutu estce omonaka opungwaka toyaka nde potatala amwelekaka na bale oyo tolala me capitaine na biso après 10 match 7 match 11 match capitaine na biso sikoyo akomoyebisa bango alala na ye namonaka na ngai eloko ti mais sauf que azalaka décisif mare na mwa benga basambelaka boye na boye mo bapriaka ayebisaka pena cap lelo pena na otya ayebi atie lelo cap na match nde eza boye ndemo eza boye nayebisi penake nde ana ndemo ata batie biso bi babanda biso bi be biso tokotya parce que par là ta biso capitaine amona tipo move ni babandi biso bi totie toganye ezaka priere tone wabaya baimagination na bango or ebale eloko eleki concentration na ndemo ezaki bon na ndenge mabe pete mongo match no ebetami te yo ozoloba dayaka wi match oyo bakobanda biso
après biso tozo après to gagner ngala ba tufa ba ba yo sana mutabati ngala longola Mazembe na Lubumbashi 2 semaines avant na yebisa ke Eric na longola Mazembe na Tchabiku masala Eric Bokanga Beikanto yebi na directeur na directeur ko ngala to swana na ndaku na ngala marti awa na Eric Bokanga to 600 dame to mairie de dame Eric ayisama ya bolongola Mazembe na Mazembe ogayebi ese ya oyebi ke so Mazembe gagner biso esa elo te na Afrique po ayebi biso te mais biso to gagner Mazembe to en plein biso la to fandela ngoma ndamu to zo na histoire wana petit à petit bah on directement on qualifier masala Jacques yena la faux oui ya faux na li solo ne peut-être abetagi bon il y a le abetagi te mais si biso zo ngaka yem ta yenga na solo parce que ba yebi ke to biso mbale po ngata osala ko mimboka première fois na mimboka wana ngawula na nebona bengela kana nebona bengela nazoki na mwa mukita na mwa bengela to ko na kono hotel na sai prière na sa mutema habité afuna luka ba cadre équipe Masungu na capitaine équipe Bobo hein vient na ba mister na Bobo ngenda ba nyoso ganjogo ngenda père ba petit na posa no pa awoya wa mndele awoya bali si ba na chambre cap na équipe sika sibo dans vos chons la ndenge ça va fonctionner discipline travail jalousie autant monsieur oyo mutu azaka 20 000 yo azaka 2 000 et on azaka 25 000 donc c'est un peu ça oui effectivement on a raison donc et ça na batu oyo et ça na batu oyo bazaka 22 000 ba 30 000 ba 25 000 ngasko na ye na salaire ya 1200 siko na salaire ya 1200 ngo ya na batu balera oyo tika la action na 800 mais 3 matchs kaka papa salaire ko mata ko dago sha bongo ngada sa tiko lo wana dago na suka na 15 000 le salaire na ko mata na niveau mo yo sarati c'est le rendement na yo na ndeko salaire contrat vraiment c'est un peu ça ko kenenyo surtout ya ngwana nito obeta ba Coupe d'Afrique et tout ma surtout tout voilà donc c'est un peu ça. Merci beaucoup à toi Jogolo Manisa l'international magodo fina masola bala na ebité pour la na salon nini soki na benga ya mbakate so na latéral gauche yango pena to lela to ça par tous les moyens il fa zonga na équipe nationale chimanga o masola bala bato nanda ba otalo boya ba ozela to beta isolo ngo nini susu David match ya d'Agosto na Mazembe aller retour monde entier ba yebi ke yum to longola Mazembe ko longola Mazembe wapi na Lubumbashi beta isolo match wana ezalaka ndenge nini David bana posa ba yo ka histoire wana match wana déjà to la discussion mona masana Eric Bokanga na paleka Eric Bokanga be ya zalaga be nganga la zalaga Claude to bana mama discussion Bokanga boko longo amazima ga 4 comme 5 9 c'est ils ont mon basket totoni yango avant match bato ba yeba kio bande ko yipsa bino de ga boko longwa est-ce que on tala da gauche na biso be wa to ina ba Gérard Bupanzi ba bululu ba Jacques Bitumba ba poko ngena to mi ba petara génération tout ba na poto to mina li bende mais siko na mona ye Bokanga masa to damele fufu mais ba mazela be ka to da tele mare et c'est Eric ba les gens ont candidaté depuis que Mazembe supérieur na biso oui mais to longwati petit match aller 0-0 tozoki zuka na même palais wana to ye ayi bobeta di 0-0 na Mazembe wana Luanda match wana na biso to ya 13h45 match ya 16h plein na ebita ngone ti na zala match wana plein ya ko savana te na zala vraiment na match wana to la mettre Chitoko to tani match wana na mettre Ans
Olaka na bombe na match wana. Match wana to kitaka na vestiaire boye, ba joueur na biso bangolais ba moni stade plein. Abiche to beta na équipe. Abi ne to beta sur l'équipe. Stade tondi boye, na ngola na sala mate. Oui, match na bino na Mazembe. Mama na plein, ya osaka na kututi. To yebo 0-0 na hata pe match na fort. To zongi parler. Lobe ko wate ko bokanga yesusu. Tozoni su wana babenga ba directeur. Mama na débat su sabi yaya. 0-0 kuna na so score mke 5. Ba bisi bino retour na Mazembe na Lubumbashi. So bozu score mke 5-0. 5. Oh ngala yebi na ngate ba ko puye ngala sima. Obi jour to vana na Paulo. Du Santos wana pa na re na pa ya Sylvain Lumbia. To vanda bo epsa bijogo bike bat. Lela bakata ba papier na niveau moko. Yo sala ti. Mais apo na papa Mazembe longwe. To check ba mbongo na biso je jogo sala ba. Oui, vraiment. Ai bia gere. Tala ka on est ramboka. FC Rick. 0-0. Ya match polo longwe. Kuna 1-0 1-1 Mazembe pas longwe. Vraiment. Mais il y a des gens qui biso na bobo to no lalela soit to ba vita soit to ma zemi po ayeba ke Angola pe awa ezamene be ki capable o gagner po biso kuna kini ba ma championnat Angola te yakini championnat Angola bandima ngo te biso ko na bosko yaki do wa défi to ba ko ba pulo biso foto ko ya na zemi to vita to lakisa ba ko bulo vraiment 0-0 c'est kuna o chama ngo bi ko banga na hotel ndeko na abi atotala kuna effectivement même temps to komi Lubumbashi surtout amoni ke équipe ye surtout okeni na nzia poto kuma hotel ba ochelizo bino dimanche 4 bino bangola ba ochacha ba to kola 4 abi mongo mboka na bino siko lobi ne c'était to pona biso te bwana ngati to kebo to ko hotel avant jour à match to yebo isusu bo avant na stade Mazembe to sala na entraînement bino ba so swahili papa wele siko biso to seka bia lobi kaka lobi za la bino lobi ko komate komi match hier na mer abona wo kisiti hier na mer o match ono match ebeta mwasi na zemi Beni teka zemi otala match na Mikaela teka na mfemo azaiki wana ni Docteur Ivan ouais bolamu leki mingi Docteur Ivan ouais vraiment otala na mer kini match mer benga te ba na ngana zemi mwende pepe zemi oloko ko kisanga soni mer na yoki motivation on sara pour te ngana inga lelo Mazembe ngana ye to pola to galinga fona chama ngabi terrain to komate ko 10 minutes na ko beta balle te 10 minutes isama monter centre oui ba yebisi ba siko entraîneur optanga monsieur abi wa match to bima na 10 minutes abonné coach c'était pardon si bobo coach asa change atemisa mto sa change pour na pema si ce coach na kimia coach si bobo lo wow après mutu ko beta balete obima coach ngabi msao na match ya Mazembe nada go na Lubumbashi 15 minutes ko beta balete ko te isama monter zoba eba Mazembe ye 15 minutes aluka achabi azotaki biso zaka abo papa toke mi-temps na komo récupérer na mata na matisa isama muso pa ko tire ko ça ne la tinga OK d'accord toujours na verser mon na pesa motivation abine na otika bino beta nga na coach bino isuti abi moninga na coach bino isuti poto to bino 15 minutes na ko beta tanga simisa na bondeli si avant que ne mi-temps na ju kufa quand on a dit Koufongo, Massana Gérard Doye. Et Nigeria, moi, il y a beaucoup à y. Tout est mis sur mes sacs. Tout sur la carte. Normalement, Massana Gabeta, le Wassala, Bobo Centre, il y a beaucoup de titres. Même si n'a pas autre,
yo bougera muke garder na te mabe lokoza musika on dit matin va tirer yo bougera muke totali vidéo mona ngo esi bougera muke ah beta boule ya wana benga ngo kake o betela Mazembe na benga ngo kake abougera muke na ya mutamona bien te za nga moko après la goyola na na sima stade kidiba il est soni kera kanisi ba muno na bino bata Lubumbashi Mazembe stade kimia kao okantsa ba munoko okanga muno so tali ba image omona okanga munoko 1-0 ba finga libiso osaka te 1-0 wa okemita mbele bisabi yango na ningaki yo parmi meilleur joueur équipe ah nako lingo beta mabete bola boyabi bo mene 1-0 boza na pression te arbitre akotela bango so Mazembe gagné bino alobela bango kutelo ote po eza normal na zima supérieur na bino bino so gagné Mazembe osala kombo na Afrique moko na bino osala kombo et que musika mutango la chance akebo akebeta bo vraiment ya tozonga motivation arbitre ta Mazembe za deux penalty au London to abeta rata ben mayango abeta rata ti balokelo ba yocha so bi match yindi biso na bobo to isi bango ba calme c'est biso motivation kana kati ya terrain ba bazima longo ata longo te avant na bima na j'ai kufa mususu j'ai kufa na chango bo vela nga tour mada et petit ba biso 1 million boa on a passé okosi na ibisa yo okosi ya madana pesa moto belé diable match ini na juba raison poto aye pana yo zonga pina tala cha ba biso ay petit te ngoli bisa te petit ba chezo emilio bo balo na passé tala so ta image zo na kufana kosekala niveau moko na cha balo na oseka et puis na beta kufana na mutema mawa nzamba ko lotala wani yo la Mazembe passe te ogera mawa ça signifie ndevi alobaki koma eza na kati ya koseka mona oseka moyo osusa esu na baforce obeta boye eza te obeta tiro oseka eke na force te garde na ya mango ya po entraîner asenga changement na bimi match esili boye Lubumbashi kao Mazembe mbongwa so Mazembe gagné te Lubumbashi bake fonctionner ezali po nini nyonso bakomprendre so Moïse oblige bango batya mbona soki soki ezi bogagné te mbongo ekota ndeni kao bakata 1 million 200 Bichane, c'est Loyembo, toujours une hôtel. Toujours hôtel autour à Benga, vient dans la Benga. Ah, il faut qu'on t'a parlé. La qui parle pas tour. Tu t'appelles ça un mot à zata? Voilà. Rate baninga mbo. C'est mon pauvre. Comment ça c'est mon ba tu vas soit. Vraiment. La côte mère Gaga, Miss Gaga, mais elle a déjà parlé. Mais la pas cher. Vous moi la biso moi là qu'on a pas trésor au thème de Lubumbashi. Ali moi la biso moi ya parlé, tama mosali, bona boy ukati ya mbongo. Nini? Lobi la poto kene ropoto mata. Ça y a fait. Voilà 13h to ngwana 20h to na vient biso ba soda kwani mwana mboka bomi mboka ti mboka eziki ba lukanga wapi pona kita la bisi pona kota la vie boy odozoka bena problème sérieux na Lubumbashi na bien notaka Mazembe ba olandela gaza congolais problème ti les congolais wa Lubumbashi traidor les gars nizara trahi mboka Otopi baozela population angolaise baozela na Angola bina bayambaka yo mabe osangana te ala témoin na aéroport bina j'étais le pala j'étais le pala moninga malamu wana pia ya lo ya kubanga mingi te sokwa ga mingi batazaka keke ya bona changa na se vraiment pala lo palos bi petit pala nda makambo na mikolo yango wana na kombe na ngola bayambanga na babeyi babanera PDG Amela Dembo Amela Dembo wawa azala bela wana na jogo na biso pena boy PDG mingi bolamu ndika na oloba Santos donc ça fait ça souvent ba joueur ya Congo ba carrière na bino
et aussi la bienté. Au monde ozalaki obeta ne équipe minene bosimba pe bambongo bato bayibi pendake bosimba bambongo beta na équipe bien na otala boye ba joueur mingi ya Congo ba carrière na bango esilaka bien te na ba oyo bozoluta Congo boya kobeta awa ba carrière ezosila bien te nini yango ekozaka kozwana ke ba joueur ya Congo carrière na bino esilaka bien te ezaka koza quoi yo to che Congo ba ko joueur autre to beta en Afrique donc en général omoni Claude Leroy ebisa biso na trésor na yeba c'est vraiment match Claude Leroy avec trésor nous va jouer en Afrique il a pas si pour bon mbongo hein on a mon trésor zo kaba mbongo hein Claude Leroy avec ça va jouer avec ça bino pour ça la bena au bombe bena richesse na isa pas pour mon trésor zo kaba mbongo be sala maraté l'Europe abike non ba bi na Europe au moins avec Cristiano zo tamona même sur $20,000 akabi yango pa ba izawati amo ya sala do moko boye humanitaire ba bilo les ba joueur congolais ba sala on ça va 5,000 ba petit baye entourage yé olé famille moi ça l'économie wala mo zati montant na koma net na koma lelo bona pesa yé raison ko le wa mundele wa po biso na Afrique awa à part na biso na bozo emso match intelligence na sagesse et gros appel gros jouer rôle vraiment mais mingi biso to la base na famille biso ba joueur africain ko buka na David to ba bato mais Europe pour na bongo Europe joueur mwasi na ye bana na ye soit moi muke ba parents na ye maman na ye et puis soit tozoka charge ya mwasi bana papa mama bana ba tanta bana ba papa leki bana famille mwasi na famille biso tozoka siko charge wana na bata balabala biso yo na bata balabala kutu ko meka telefone tozoka na charge balabala ne makambu ouais bino ne makambu balabala mais tu vois si c'est David et on a biso ba joueur africain on a gazoka là et mon na société pour nini trop famille mon bato ba bomba kami on joueur africain mazana nini il va ya kabaraté hein kabaraté joueur Congo oui ba so mo ni ke ti ana mbongo tika bal ana mbongo tika kabaraté meti nanu kotangira ka lelo po bato tous nataka makombo bare so ta meti vena ba tour mada kitoko vivre ne pepele mais kokabele kito lelo mbele ndenge moko vivre ne pepele et kokabele kiti na tia bato bazo balare na bato bazo balare mo muke ozomona na sens bongo na ndenge ngolao ndenge moko tozala yo to tozala biso normal mais pour nini ko biso joueur africain tinda kana ndeko na ye moko boye eti Joy Sagolo le mani Sagolo moi ça lek na nga ati toto Cristiano Salango on se route mais biso ba joueur africain tout ça là on peut to ba bantu na contexte o kaka balabala yebi bakisi o bokendaka kozwa yango nde mutu ekomisaka bino bampiake bisimba simba o bino bosalaka yango ekoyisaka bino yango boseretuvaka bozalaka lisusu na bambongo te papa bisimba simba éviter éviter nini bisimba simba zulu basi oyoki nga bien yango komisaka biso bampiake po joueur akena eza normal omoni ballon même Ronaldinho olobaki football c'est la magie football c'est la magie bongo yo wana soit tosambelaka ti toza na clair nga soki ndenge osovanga mingi ya badon ya mare nga mare ado baise nga mare na lamu ya lala nazoli odima $1000 osongo bakiti église ulalo lamuki nazoli omila sango o baleki bazoli badima baenveloppe ba $10 ka mingi ezalaki bongo yo beta bale ya nzambe te yo ozoyebisa ozoloba te mais ntango ozosala sacrifice wana déjà kasi te donc bale oyo beta po mama na bino bandaki kopesa badim mama na bino bandaki kopesa baenveloppe oyeba nano ya mibale baaction oyo mama bino bandaki kosala yango kontaka plus mama nde opesa badim na église na balo mpezaka bato mosusu tokabela mbongo aza mpe moto akwa
Mais qui peut y aller? Mais tellement Kabila là, il y a bon petit chata Kabila là, non, na aider Pekaka. Vous comprenez ce que? Hein? Vous comprenez? Oui. Moi si vous comprenez commenter. Moto pese mbongo. Elle a pas besoin de Kabila, d'être mon chap na ibo, aïe na mutu na ibo ko boye. Mutune. Mutu bela na ibi nga yeti. Oh la mutu makambu. Makamni. Mutu makambu ka no zolo baboye. Te yo ndolo ba. Oh. Mutu ninga nzambe na nini ti. Yo zolo basta. Mutu bale. Yo na zolo so awa, bale za magie. Football c'est la magie. Wayo ndolo ba eta que joueur. Maman na ngai. Mutu contredit nga awa zati. Football c'est la magie. Ba grand joueur Ronaldo, ba Neymar, ba loba ya football c'est la magie. Magie dans le nita mususu. Ngala ko limbola ndenge ni. Magie ane ta mususu na che ballon ndenge ba Beckham bazala yi. Ayike ballon ne ya fait ko ya boy. Ada magie ate ni science. Ayike ballon na beta on fait comment Ah, ok la kuna. Apecho be komi wana. Ya magie. On a bien magie na ah biso ko zuwa wana ba science mo nini. Nena bike bulo. Lokola mwana suko machine lingala. Loba on suko na éviter lingala so no ndenge. Ah. Lokola ka magie ta mo msu me lingala. Bale za denzela. So tozala nzela gauche, so tozala nzela droite. Point barre. Mais oyebi ke kisi na bale za ezali o nde ba oyo simba babiota masemba na ezabi atisi ngale na boya boyebi sa bato mazembe na chama ba biyo na tala na MK déjà c'est que Willy Mamo c'est que Willy Mena MK na chama ba ridia banana ne vena ya mapela o le garder emi bakula na chama ba biyo c'est que Willy yebi vena ngalo ça ya babi mama no ya ko faka musika ka wana wala kutu wana pembeni na chama na centre aoyo kayo otaki dia babi nzamena ngai ibino veno mena mongo yondi baniteke zanga te yonde batababa ndo mtu bazoloba ça bien te batabala bala bayebi ke mongo zoloba ya solo ba image roya yo chela ba image ba mona nguna benga mena seki wili na Congo atini na ba image o mona ngo mongo grand joueur Congo mobebi monde entier eyebi otamboli moins trop et ça na combo moko et circulera trop dans le monde na bino ba joueur mort oyebi oyebi tende hein oyebi tende oyebi ebi olobi na pona te te tanzo na comprendre te là David oya balabala ri eza ri matutu Amérique tout bota et ta que joueur oyebi mort na yebi po mo di président na nga lingi de po nini wana te explique po ba na comprendre te le Lucas mo di président na nga jenga yaba a directeur sala asala kuna pana ni pa tutangi asala mort asala les entreprises mais eza entreprise ya mama kisa ballon te nozo kanisa wana yo tozoloba siko eza entreprise ko ndeti président nga directeur ana ba entreprise ebele ndo mona mo ndeti ka kina bena na bio bena président nga na continuer na bio mais eza entreprise ya mama bale te bio mort te bio président nga je bio mort entreprise à mort bon entreprise à mort yo ta joueur okendaka kuna okendaka kuna matolo presse na bio na entreprise à mort na entreprise ya makambo obi kanisa te akanisa le eloka za te na entreprise ya mort yo okendaka kuna foyeba ke non aza mutu oui foyeba aza patron di foyeba et troisième foyeba ke aza na bato oyo engagé ya misaki oyo ateke bato basalaka pana yeba bato bakisi très bien soki balobi ke abepisaka via bajoueur okondima ngo wana yo batémoignage ka nde toyokaka ndeka toyokaka ke moko abebisa via bajoueur ndeka toyokaka akangaka jeu ya Congo ndeka toyokaka avotisa bifosola na ye po mata ngomba en fait bebino moko bajoueur nde bobebisa réputation na ye bajoko mosusu mpe nango okoki nango mpe te po so mpenza nde toyokaka ke nde biso tu toyokaka ke moko wango aza danger soki nde tina bajoueur wana bakutaka na ye moko bakutana na ye moko basaleli mango esimbi te peut-être jour wana oloba mais soki balingaka na nsima bato wana yango bafu bakopa wana yango bafu bakopa
po mutu na domaine to boya ka batuti il y a un domaine na ye mutu lo na domaine na makambo na ye biso to na domaine na makambo na biso na yebo za ki jouer na ye te ala joueur président na lo ba wana directeur njenga yaba wangu da pe joueur ngoma te tala yo même c'est mission bala Congo na bala Angola différence c'est ça makasi hein makasi façon football doit fonctionner na Angola na ndenge façon football doit fonctionner na niveau ya Congo ye me na longwa da gauche na ke Libye na beti Libye na zongi Congo na beti na Congo na Lupopo Lupopo un peu ça va ba salaire za na 8000 ba 6000 ba 7000 ba 5000 ba 4000 mais na yo beta na vita ils en est mort et puis ba lumanisi ba beta na vita ndé bon peut-être tu gères ta tango fort ya ngo normal ba ibenga ba ya fule za ngo normal mais oh ya vita biso na beti na yebisa yo o beta présent le coffre na mutu ba jouer vita ne ba beta bongo Bako ba masolote. On présent avec Amadou, Amadou. Zambani misanga ba la veille. Biso avec le bien. Mais présent le milieu faut hôtel bien. Si le ba mbongo na biso to ka 21 joueurs, to ba 5 mois payé, ba mbongo tikala wana. Wa mo lo bani. Afuta wa tuté? Nani? Amadou. Obandaki bien. Tika pardon. Yo no to bandaki na biso bien mo bien sa mission. C'est solo. Tu vas aller bien faire beaucoup de choses comme vite à haut. Il me compte ici. Mais il y a un parcours au bâti. Après ça va monter. Et imaginez que quand ils ont ben si ce jour sur réunion 15h. Tu es 15h mais tu coûtes présent 20h. Na mon oya bon c'est normal. Deuxième tour. Tu es 14h coûter présent 22h. Oh na vie mais eux ça raté. Ici ça m'a ibunga. Oh balé au bêta. Ils ont raté. Entre-temps, 16h, ça y est, à côté de Bimi. Motonate Megoga, Wata. Aye, à côté de Bimi. Présent, alors préféré na ye kokuta na ba musicien, kokuta na ba comédien, Sankara ko lo baté. ke akuta na ba joueur na ye. Sankara à côté de Bimi. Oh, ce côté de côté on est présent. Mais oh maman, présent répondant que présent bureau ya vitaté. Présent bureau ya Amadou Diaby. C'est présent ils a balité. Et pour ça, biso petit balé, nous sommes ne bobé nga jouer expérience. Faut yoga. Et biso, on s'en balé ta. Balé biso to 15 to ko 22h. Ils ont raté. Donc bala Congo na bala Angola, la différence na ma peine série, il y a ma peine on ba wana. Parce que toujours la série la général. Mon général ba président Moïse. Ko biso na vita, ngana na vita na mutuka na ngamoko. Mutuka na ngamoko Petro Eli Panzu. Mutuka na soma na hymne national. De la vie de l'autre, il y a 3 quarts. Ngai, Ebunga, Eli Panzu. ba joueur dans sa vita. Bato ba na voiture. Ba ila misato. Papa, non, et puis ma voiture la biso mo Ebunga pe l'équipe nationale. Il y a biso moko. Mais c'est là général, ba romani ça va y bongote. Ba Ebunga ba y bongote. Maman ça la richie nous vont ba y bongote. Au signer contre sur car, au moins 20 000, 30 000. Mais vite ba compter ça ba 5 000. Au cause yango pété 5 000 wana. Si le la vita na Congo ba joueur ba signer ba contrat ba 5 000. A zo ngo pété. Ensuite, biso mbongo tiali kuna. On a contrat vite awa. Non etikala kuna etikali. Tu as 23 24 jours avant mbongo na biso présent vite. Et là il s'engage on signer contrat na ngate, on signer contrat na madame Bestine. C'est oh, mais vite des institutions. Oui. Comme nous allons balanga. Nous avons présent le balanga biloko. Non. Mais c'est un bon type. Asola bien. Et on ngo bongisa. Asola bien ça de que yanketi. Wenge amuta ukala wenge. Wenge tina bale. Wenge yakela manana wenge bina ko yabele ka ne ayi ko yele bakanda bende ande. Ko pese la 300 futa ticket na ya été présent ya. Yo so ajuja. Ate présent la ya te to sola malamoko. Mon vraiment. Utakani malamoko. Mais sola rien ne on va jouer à qui ma message ça David Weme. Jouer avec la vite imana. Mazembe ce championnat Sili la continue faisant à $20,000. Hein? $20,000, $25,000. Fois ils ont obligé fois à les équipes mineures. Bazaka nango. $20,000. Exact, $20,000 la compte exact championnat Sili. Alors je dis ça David. On a bêti la cour, tu mets dans la compte, joueur avec la Liban, soit les Congo, au Congo avec la présent Mata. Au Congo bon Angola a joué ça 6 championnats. Na Davos.
ngala no ke da gauche na ke vacances na kin l'espace à 3 jours les $12,000 azongi na ngapi na mona normal aussi ça va nazo biso ya solo c'est aussi ça va ya auto ba ke bambongo na biso Afrique ngona pourtant okomi boye bana tata mosi ba MC mwana tata mosi abota da mwana non balobaka bino ba joueur nde oza na place oyo bokenda kopesa bambongo na bino bato bapesa baprotégaka makolo mpo bukana te nzambe yebisaka ke loba na nga ke gérance na biso ezalaka bien te loba ke gérance ezalaka bien te mais gérance yango mpe okoka te mpo mona tata mosi degré kolela yo balabala degré kolela yo motwa kolela okoka te motwa fafuta pale motwa simanga fafuta pale obouge te mutu mo bafuna motwa bese likoti soki osala defo libéré te ezalaka donc voilà soki monike mutu mo awa bakabaka nango mpe te bazala bango nga siko ndako na marte balomanisi ezali ndako moko boye badoa benga maison blanche bakota bima ndenge olingi nga na bisaka soki eza ozwi soki eza te vraiment voilà liloba nini okoloba na bajoueur nyonso oyo baolanda yo bao bakweya nga nakoyeba oyo bakweya te David okweyaka mpo toyebi bato badiama baza na mboka oyo bakweya na vi bajoueur te bato badiama mpena baza na mboka tozosolola makambo ya bale bato wana eza mbongo ata kolobi mbongo eza mbongo bato tu bazala na bambongo mpe na mboka oyo bakweya bajoueur liloba nini okoloba na bajoueur oyo bakweya en valange carrière esila bango avant omoni eza bacirconstance oyo na vie moto akokutana nango babinga no toyebi conseil mpe bango kaka conseil kasi bazalaka mitema malamu bala mitema malamu vraiment bala mitema malamu baoyo baobeta no batiki te bakoloba nini baoyo baobeta nga conseil na kopesa étape oyo neti nga naleki na expérience moke bandenge matière ala fo bazala vigilant bajoueur bazobeta lelo ba vigilant se construire vie na bango dans le calme kokabela mabe te kokabela bien mais faut yeba nani okabela biso senge na biso ta mosusu ozali na liboma ovana na boye po biso oya komikumisa te ngai na ndako ta mosusu na oyamba 15-20 personnes chaque jour na bezala dotike basheri mpe mopanzi otanga bango nzele te naloba yo te nazoba bajoueur jogo ne mama nzele fo dose badose omoni sikoyo ndeti nga bana beti bale tina sisi boni ta mosusu naomela whisky ka nde natiki bale mwa moke mpe nakokoka solo nango te te me baloba masanga esala elo te na nzoto biso natanga komona ye masanga na ntongo so okimino mbango obi kepeso posa momiti bajoueur omela masanga bongo epesaka mpe posa momi nga ntina koma na niveau na équipe na dagoche dor te na biso atyela yanga vert ya masanga moke pourtant tokenda kosala bateste donc santé nango ezalaka un peu supérieur ya bato nyonso te donc alcool eza te nakoma na niveau moso azwi chaque somo apetaka tonga nde batonga mpona beta match so te erataka po alcool moko tete ya moke eza te na nzoto vraiment jogo mongo bokamba tosisi na biso oyebi akoko toyokaka kaka te obi toyokaka kaka babepesaka makasi mpona bajoueur toyokaka kaka boutiliza makasi na entraînement nga mpe na so asalelanga mpe na entraînement bien nalelanga bien makasi yango wana na bosalelaka yango te basalelaka yango peut-être nga te bajoueur basalelaka nkoro mpo evimisa makolo epesa makolo mwa endurance wana yebi te wana oyebi te osalelaka yango mpe te jamais de ma vie te babota na bato balandi yo mbote eza na kopesa mingi na base nanga matete oyi bana matete biso naamona ntango oyo naokumisa te oyo mpena folekisa yango ngai namona ntango nabote na masine na petro congo ne grandi na petro congo epale na ngai nasoma na matete navanda na bana matete namona kei oyo eza na matete na vitamine mpo edingo avoisin na ngai na matete na vitamine kei wana so tala basitati natiaka bango fort
bazalanga na ntango omona ke bayebi ke ntango naye kosoma lopango ve azali danger ntango mpe ve makambo ekomi ndenge baza na ngai banala na mposa balia na ine baokesi mpe nalemba natindi mpe oluki biloko ayebeli lobi na ntongo mpo nga matete na nova na nga na bayanki base na bandria badani badaini babenasha bajogomanase bajogomane base na nga pena yango wana donc bato pena naozala pena bango wana bakadre nga pena wana baza wana pena ya va nde eza wana vitamine wana bayanki mpo nga nalanda mpe na trésor pale na ngai ya elwaya nini carte ya mbongo ya g de 6 ya mbongo okuti osakana te sikoyo naovanda na bayanki comme na nauti na entraînement nayebi question nauti entraînement fona lala nalamu ntango olamuka ba 13h mpo vite no 6 ba 10h 13h ntango olamuka nayebi ke awa stade alamuki tia bapolisier basoda nayebi ke stade azala alingaka afanda na bayanki tovanda na bango tokobaye g de 6 tobeti babababa tiye mosusu 1h nabimaka sikoyo te mer sikoyo alingaka bongo nazala na bayanki bazala mwe na déplace yaki ese bambote na bato ayo mbote mingi na Beni Teka la femme de quelqu'un mbote mingi na Eribe Jogo mbote mingi na Kerelo Mpalos mbote mingi na mwana Nsuka Kerelo Palos mbote bele mingi bolamu na episode déjà ti sono ba bolamu fozo msaka déjà parle de centre de guerrier vraiment mingi bolamu mbote bele l'international Josh Lumanis vraiment nakuta ne lelo Chitarito Oscar avec Katangala jeune manager alors formé Felinta Benkoy wale kilanga lega yaya Felinta Benkoy lega yaya Felinta Benkoy ala bola mwa mingi monsieur Lubandezo analyse mutema mabe depuis Paris DJ Sugar et puis mutamalamu mingi koleka oyebi na DJ Gloire je te vois MP4 akotia na kitu travel pesa Kimondo PDG Kimondo ba moto belé azotina azotala baka boza waf ama mo na téléphone mbangu DJ Gloire chango yayo yango na punga pesa mama Simbote pesa mama Sina oyo ulia fufu hein pareil ministry na Petro Congo le boss Malaika ministère Miss na moko honorable Miss honorable angatia ta ngomone mingi honorable Michael Lupongo modisateur ado yangwe bamote belé bolanga moninga trésor mputu le diable yayo yango mama Chantal Ekila na pesi bamote belé na pesi ya chefte Lompalos vraiment mon pote Peter Lompalos Tandres Lompalos akuna potopoto na yemo na négocier kota na Angola Tandelak potopoto bana pour négocier kota na Angola pour eteka mapé longola vraiment donc voilà base na nga bazero matete na pesi bamote belé Thierry Jogo Onde Robert Sekeseke na pesi bamote belé mingi bolamu Paulo de Santos les guerriers 3 fois guerrier surtout wana madame Lupungu Koshita mon directeur Claude Nangala Beikanto ya bino yango wana ensemble. Merci beaucoup Nabatutu accompagné Masora Balabala on était là avec Jogo Mongo Bokamba donc tosoli kaka ndembo tosoli kaka makambo ya bale botoni biso rigueur te ezaka makambo oyo kati to fait ça bango pe ba commentaire ba tchaka ba question na bango po eza émission sika balabala sport sport na ndenge bena ya ngola awa ba joueur nyonso ya bobo ngenda ba oleka ba sportif nyonso ba oleka awa ko yoka bango awa boya yeya boloba soka kosi soka lobi vérité tchaka ba commentaire botana avec bien kokote mais toyoka babi yango mutu ba joueur mutu ba yela biso Jos l'international Lomanisa yo yebi yango to yebi yango te bon komela nga kaka yebi na otuna yo na otuna on a privé de l'aime so ko répondre te l'aime so tinaka moswa chimanga motwa komela nga na obo wana bon awa entre parenthèses bola ndango te boko ta masola balabala ekosala bien champion David boss champion David kota masola balabala ekosala bien José Mongo, hein? José Mongo, camarade Yayola, donc vous allez
na Masola balabala, pourquoi pas na Gladys Bibiana, hein, Gladys Bibiana, donc moi si oyo avant Yeswa Botama asimaka suki ya Maria abongisa ye, donc salon moko ka auto zalaka ngona populaire ya Gladys Bibiana boko takuna ekosala bien patutungle, donc patutungle mochasi mangalobi patutungle kota Masola balabala ekosala bien. Ashura Mama Monica depuis Tanzanie, boka koma mwasi Ashura Mama Monica depuis Tanzanie, bola moleke belé kota Masola balabala ekosala bien. Donc on est ensemble avec vous, pour s'abonner massivement, pour partager, pour commenter, tout solo là, tout fingate, tout solo là, ekosala penda bien. Ciao, 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 ciao la famille.